ya Kofi ezali koloba matondo mingi place oyo elo mozo marché malamu te ezali mo koloba Kofi aza droit ya koloba mais droit ko sala bien muso a droit sala ko droit ya koloba ko dénoncer album la machine à voter la Congo sur place ça ouais yomoni combattant solo combattant ya valeur combattant malonga o la vérité o apo azali kamla mutu te za Kofi mama wa taifa Ejika TV yomoni soutien musicien na mambo yaona ucho loba soni pona yango eza makambo ko ekamisinga za letelinga so zaki mise mususu surtout ba bandi basenga mata on a une histoire moko na ce sac ba kamwa maman Mbiliabel azana ce sac aya atelemi ya Jeep mon père on était Jeep a Kofi Olomide après il m'a pas puta na cash no maman Mbiliabel on pas au likolo ngana komi na kitisi ko na so mai maman Mbiliabel aya na Jeep ya Kofi Olomide aya ba tumo sukoyo type moi auto likolo ki se maman Mbiliabel pesa maman Mbiliabel mbote abi sabine ozama ndeko na yo abi nani Kofi Olomide kasi asa likolo ayo samba abi bon mais tu veux me m'envoyer mais Jeep gayo Jeep na ye yeso la Jeep ça va filmer ça va bien mama wa taifa Ejika TV mama na mboko ba mabe ya trop bazali la Kofi ni ya mutala Jean Paul Lobaka que azobeta biso parce que nous sommes des idiots ah voilà mama bakate o mewana ata souci at yatinela Jean Ngubali convocation te ata chef ya quartier à localité batinela Jean Ngubali convocation te non pourquoi Kofi alors pas à Kofi ndengeni omoni Kofi Olomide o mabele kito le kumu to le tomo leki te omoni Kofi Olomide azana ndenge moko boye azana makila ya lengi ya kosi ya likambo azana makila ni zakana lengi ya ngombongo Kofi azana makila ya lengi ya koloba ni le kuta la kombo na ye mama wa taifa Ejika omoni mama si beba kotala ye boma ke mama oyo mwasi oyo aza motema bete mama si aza motema bete omona ke omoni mobala bala mwasi aza passé moki ça c'est la vérité mobala mwasi aza passé moki kama Kofi aza Kofi wata atalaki ye te atalaki baka mibale ti ayaka ye moko te baka mibale ti ve andaki pembe te andaki monene te atalika alobi awa atalaki eza kati na ye mama wa taifa Ejika mbote na balandi na biso nyonso ya Ejika TV news oyo bazolanda biso mokili mobimba mbote na bakofi file na bakofi yetu tu ya monde entier mbote na bagolois na bagoloise mbote na batif na batigresse napesi bino mbote bipai nyonso bozali boyei bolamu na Ejika TV news ya solo ya lelo tozali kolobela mopao mokonzi soki bomoni Ejika ya solo ezali mopao mokonzi pourquoi pas pe kolobela bato mosusu bato balobaka Ejika pourquoi Kofi Olomide kolobela bato mosusu tolobela Feregola tolobela Fabrigaz tolobelaka Inon Subi Michael Jackson de la RDC tolobelaka papa na bango légende ya Congo légende ya République démocratique de Congo yango nde tozolobela lelo tozolobela likambo ya mopao mokonzi c'est ça que parce que il ne cesse officiellement communiqué officiel d'État. Kofi Olomide, il est libre comme le papillon. Et ça, le dossier, mon côté, ça na combo na ye. Platinum, ezali ko dondo, ezali ko ningisa. Baloyembo, ezali kuna, bataka, bazali ko lela. Kofi Olomide, sali biso boye ndenge nini. Bazangi basi, bazangi mibali. Bazali na ba problème na love bobo ngisa o platinum ezali ko senga boyo kango dezade hippodrome ezali ko bongama yango ndo mobange na likambo mais nazali nga mokote na pesi Fabrice Mande le sako na bipa yozali mama mimi mango to pesi mbote le sako bipa yozali Valérie Apetolo Zouaya yo la diva la mama Zouaya yo j'ai oublié qui Yazizel Bombaski de moi-même je te salue Azizel Bombaski, papa Lucien, mon grand frère chéri, je te salue là où tu es. Merci beaucoup, je ne suis pas seul aujourd'hui, Nazali, na la bouche autorisée, Landry, nokwa bana, ngana benga ke nokwa bana, parce que Zali nokwa bana nanga. Fungola caméra kote seranga ye,
na lo mieme na loboto nyonso tokota to sembola ya mboto bakisa tokobakisa pe mwa mutuna moke batu ya fali balobi ete mfali azali mie koleka kofi nga na oloba me na ofungwama te Fabrice kotela nga elandri papa losako jika tata mwasi toyambi yo moko bana merci beaucoup atona sepeli komona na sebaka na plateau na yo ya solo uzali kole changer somo ya solo tozaka nango esika moko tobombani siko na rassure que un jour oza pe émission wana likolo ya Champs-Élysées apa na rassure tosala amen tosala ngo mpenza na minima ngoyo grande sœur ya Mama Ikonde ana bandal me ba yeso na Paris na France na pesi mbote belé na pesi mbote na ya Julia na Lyon absolument jika na laliti ya solo beleleki ya Julia na baraté pona kofi roboma ya Julia asa ye mokote ba se belé mama moi c'est que ça tout musu baloba ki basoya oui je dis que mali beso na mona jika na diva na WhatsApp tosolaka na TikTok lobi ezalaki ya koyinda balobi bamisu basombe na yebi pesa basala ndenge nini ya Julia lalite ajulia bien na minuit abenga na 4h abenga na 7h na koka Julia te chez la belle ma chérie chère belle je te salue bébé toi aussi maman Rico loi bana lobate maman Sylvie mode inspecteur batu benga ni pas Christian Nkulu batu benga niveau moko non somo na bisio balinga kofia solo monani maman qui allait swana merci balinga ya kofi ya Julia en tout cas ya Julia siko zali za calme za kimia tension ya mato pamba makambo bongi mama mimi na ngoyo na bisio le zera musamba bebe ya nangae konene tiaza mama mimi za calme maman zile les États-Unis moi été maman Black Face na minute 30 benga inspecteur ben mais non balinga kofi bazali papa Ange ça joana papa Freddy Mayas ya kofi bazali papa nono boka benga le trop. Merci beaucoup. En tout cas, bon, c'est ça que, parce que il ne sait pas. Azali, un musicien congolais, africain. Non, non. C'est international. C'est bon sens. Ok. Il y a un Congo à faire d'État avant, non, qu'il y a la partie politique. Ok. Au fur et à mesure, il faut que nous pour le peuple congolais. Merci. Pour le peuple congolais. D'abord, il y a d'abord les gens comme pour le peuple congolais, vous avez un bon sens. Au fur et à mesure, papa et parents, à père de famille, avoir un Congo. Ayebi la réalité à Congo. Alors, banda mo fleuriti aéroport Anjili, ye mona volant. Azo mona barrière. Mona réalité là. Asa la possibilité de chèque tout à Congo. C'est ça. Pour l'État Zali. Asa la possibilité de faire BCT. C'est ça. La possibilité on a été. Et puis azali na pouvoir wana te bezali ko musala na ye c'est ça yango ko na soki mutu azali ko bongisa nzela ko tuna na pression mingi ça exactement et musala ko azali ko loba matondo mingi parce que ele mo ze marché malamu te et ezali mo ko loba atra ko fi ata droit ya ko loba mais droit ko sala bien musala droit sala ko droit ya ko loba dénoncer album la machine à voter la Congo de sur place ça ouais yango ni combattant solo combattre il y a valeur combattre malheureux ou la vérité ou azali comme la mutu te za kofi quand le bi combattre solo combattre malonga et tindingai na loba ya solo ezali kofi mais tindinga na tuna lelo pourquoi vie boketu wa yambo akomi fani ya mopao te mo ni la boketu wana andeo ya moto wa be apo ba la conscience OK au fond l'idée eza libération te ya le mambo ya Congo la vérité pour la batobele bachango kaloko la tourete te maman avant Kofi alo balikambu ya alo bakiwana azam de liboso ya bien côté gens ba le ka le ba ngo plus que ça parce que j'ai des propos même des gens ba exactement qui muta gouverneur qui muta ancien gouverneur avec muta azali gouverneur alors pas la bien moko bonga te
gouverneur. Bon, alobela wana contexte ya ndenge bana moto babanda koyoka te quoi. Attends, mboko la salvé la chasse, mboko la gouverneur jamais. Gouverneur la lelo wabongo. Baba longo la gouverneur te. Pour en dehors gouverneur pe moto une spécialité par rapport au loba. Mais pourquoi pas Kofi? Maman na mboko ba mabe ya trop bazali. La Kofi ni ya mutu. Jean-Paul Koutalobaka que azobeta biso parce que nous sommes des idiots. Ah voilà. Attends souci à tu la gens une convocation. Attends chef ya quartier à localité. Maintenant la gens une convocation. Non? Pourquoi Kofi alors? Pas à Kofi. Pas à Kofi ndengeni. Au moins Kofi on dit oh ma belle l'équito le coup mouton le tomo l'équi. C'est au moins Kofi on dit azana ndenge boye. OK. Azana makila yelengi ya kosa likamu. Azana makila ni zakana yelengi ya mbongo. OK. Kofi azana makila yelengi ya koloba ni le kuta la kombo na yi. Azana moto soki okole kombo na yi fa tia yoka. Yango embi kombo ya mopa ekoma. Donc on est Kofi so que moto YouTube moto YouTube peut so comme za nani. Donc on a Kofi pour mon ko ko teli mundele wana mukolo YouTube so a commencer à nani a trouver l'équipe. Kofi azali matière ya mbongo. Ala source ya mbongo. Au moins on va so ko okole Kofi. Attends na ndenge mabe. Otalama okotsa quelque chose. Pour na kombo Kofi. So finga ya mwasi ya Kofi. Otalama. So finga ya ndeko ya Kofi. Mama Rifa ya Kofi, Sandra Sabi ya Kofi. Musicien ya Kofi, danseuse ya Kofi. Moi si mama si ya Kofi. Donc confiance à la kaka. À la kaka au talama. On peut parce que la Jean Goubal. Mais tiens miniature elle ya Kofi. On t'a encore pas là, il y a Kofi on va sali nini. Na yeba baté za tam suka façon olinga mingi, to ndenge mingi. Mais moi la façon olinga mingi. Oh balinga ke ndenge nini ko mona kacha ba live ba tozo finga. Ata chef de l'état. OK. Batari la miniature wa Kofi te. Ya wana utaki ko loba pe na live. Ah voilà. Nzorande ata Jésus Christ va te appeler ça peut manzamba likolo. Ba bossa va batari ya côté trop ka Kofi. Et c'est vraiment nzamba qui a likolo ça ka mo mais Kofi a que là mon petit frère na ngai. Mimi mo ça Kofi wa liboso na ngabo. Mimi mo nzamba qui a likolo. Avec Yesu. Ah ba Kofi zwa. Danger trop. Pour tu as boyé et puis le côté à Kofi te. Encore une fois, Kofi est libre, il a prendre mon tout, il est déjà libre. Pour voyager quitte. Alors pour les hommes. Ils ont des besoins voyager, il y a quelqu'un qui s'en va là, l'Afrique du Sud. Landry Olomide Lina Tunanano. Likambo ya mopao, est-ce que ça là que nécessaire? C'est ça que ton parquet et cour de cassation et c'est surtout inviter mopao. Nga mo la ba antivaleur ba fini ba bêtise en ndenge mais la joie les gars bakenda ba convoquer le même c'est ça que convoquer qui me parle c'est le même c'est ça que et pour ça qui ba diplôme de mérite et pas ya ba manike voilà pas ya ba mura de la presse bato ba fini aka bato na yebité ce qui place sur le expliquer sikoyo ko faire ça ambassadeur de l'écriture ko faire des ambassadeurs ko faire des moto chef de l'état numéro 1 à Congo après ça passeport rouge. L'ambassadeur. En tant qu'ambassadeur. OK. So Kofi Olomide a mérité d'avoir le respect mon robot. Merci. Quelque part. Au moins c'est ça que c'est mieux. Il est quand même là c'est ça ko fa ba ke. Kofi asa Kofi. OK. Kofi Olomide a besoin na ye et qui bon sens na ye. C'est total bien Christian ça la baisse. Donc, tant on va voir Kofi, ok. Je comprends. Alors Kofi Olomide a été payé qui toko, tokendaki, maman on est moi si à Bolingo, c'est misère minu, mais c'est mboté. Mon père a se présenté qui, en tout cas madame elle est qui bien, elle est qui très très bien. Te comprendre, te comprendre te, bah puis les sous, conférence sous la matériel nécessaire. Mais écoutez, qui n'ont pas opéré, déjà, à la voyage, il fallait qu'il y ait l'Afrique du Sud. Et ça là qui n'a INSS, tout ça là qui n'a parqué, et la cassation, INSS pour la Rossani, est-ce que INSS peut s'en dire ça? Il y a tout sur le comment. Parce que là, il y a yebi bâton en commentaire, même dans la live, on a salaki, et c'est qu'il doit répondre de parce que tu souka kapé, tu zaka, moi, ma elle était tout souka. Dans l'INSS, c'est ça, pour payer.
babengaka bango ndenge balobaka de compte finale otala makambo etali makambo mais ebiteli INSSP to babengelaki likambo mosusu nayebi te to biro mosusu mpe ekoma kuna osemisa bato na INSS peut-être parce que elekelaki ngai alors esali yo ndenge nini komona ministre na biso ya justice Constant Mutamba lelo kobimisa koloba ete mwana mboka Koffi Olomide azali libre bato bakiti na ndako na ye te mpona video moko ya kala banguna bautaki kobimisa yango mpona kosalir image ya la police na déjà Tantine Jika oui déjà jour oyo mopao okendaki na Sesak tomona na internet bamisi bavideo moya bakangaka vie ekobotambola donc bato bakomi kotiango na foire ke no nde balobaka na attaque bakangi directement Koffi boye na boye bakanga Koffi te ni na kraka bayaka ozopela basolo na ndako te ademaki jip na ye akendaki ye moko ndenge basongaki ome eza te avageki te librement aza libre aka na problème ya motu te aza congolais na bakongolais nyonso mais ya bon sens sikoyo merci aza libre akoloba eloko oyo asepeli nango te aza libre liboso na Congo te alobi likambo eza vérité non bato ebele balobanga avant Koffi bato balobanga bazali mais tomona jamais ata bureau ya quartier ete convoka bango mais mopa komi na Sesak komi boye na boye boye na boye mais quelque part bango moko bapesi likambo yango ampleur parce que émission esalamaki mopa arépondaki kaka na question ya journaliste eyaki teke mopa avandi banoso ya direct non baposer question arépondre na question vrai ou faux nanga mpe toyebi ke biso na Rwanda tobundaka te mais eza la vérité nani ayebi yango te innocent parlesotango na 2023 topesa exemple moko awa etoleka na Braza awa bani otoleka nde barefleye biso refleye bango te totikala mpe kosala yango te ti lelo mpe mwa menace yango ezalaka kaka ti lelo sikoyo oloba nini ke torefulanaka biso na Braza torefulanaka bangoka ata na ngola bango nde barefulaka biso mais biso torefulaka bango te c'est ça mais ce qui est vrai aussi na niveau ya este kuna eloko ezalaka te alors mopa azalaki kaka na kati ya bosolo alors tomonaka eloko moko elekaka na Braza soki nini yoya kuna babo mosusu ekoyaka awa epanza bavita bandako na bagomi biso mama babanga mpe kuna tozongisa babanga te bavoya bavita bandako epanzana tobundi te nde mona Rwanda tobundaka te bango nde bayaka provoke biso bango nde bayaka babundisa biso bango nde bayaka biso ba problème po quelque part baza na intérêt moko oyo bakoleka bitumba mpa na biso bazwa biso badiama na biso bakuiva na biso bakolita na biso bazwa biso richesse na biso mais biso tona propre na Rwanda te osoko mpo ofule mpe bie na Congo bakondeki bafandaka bazali bien sûr bakongole mpe bafanda kuna bazali biso na biso peuple ya Rwanda na peuple ya Congo Kinshasa tona problème te po tobalanaka tobotaka tosombanaka biloko na bafrontiere tosalaka baechange ya biongo ambassade mpe na bango ezali kutu okutu ya motu ezali ke toyosangisaka makila po tozobota biso tobali bango mpe babali biso alors nga amonaki likambo ya pasi oyo ekoshoke bato ezalaki te oyo Koffi alobaki ezalaki te abalika vérité ke oui biso tobongisaka bango te bango nde babandaka biso kutu quelque part il faut oyoka soni ke bato oyo tobundisaka tobomaka bango toyibaka bango tosaka mabe bango bazala problème na biso te takuti ndenge moto okoya Koffi alobi eloko ya boye c'est la pire vérité c'est ça ezali vérité alors maloba na yo mpo tokangamaka na esika wana te décision ya ministre Constant Mutamba omoni yango ndeni namonaki ete watunelanga na butu en tout cas soki neti wana ebimi quelque part mpo oyo bazomona na internet au monde entier baza derrière Koffi Olomide mama monde entier baza derrière Koffi Olomide monde entier eza peuple nde gagné Koffi azalaka malamu ta rappele na mabe na ye oyo soki bazomona ata tâche ya mabe te motu moko alobi nga naza fana a partir lelo nakomi nanga fana Koffi yango moni Koffi ameritaka ya député ya moko te eza moke mingi yango bakomante omonaka Koffi fo aza président Koffi fo azalaka président partout mama moni na Congo
soki bato mayele bazala 5 kofi aza parmi bien sûr so bazala 3 kofi aza parmi so baza 2 eza moto wana na kofi c'est la pire vérité so baza 2 bato mayele na Congo eza moto yango moko na kofi eza moto moko na kofi so baza 3 kofi so baza 5 kofi aza parmi baministre ebele bajournaliste ebele bayebi ke Koffi Olomide aleki biso na mayele lelo bokesho abimisi ya mise biso na bayuma abi ke ntel bazaka bayuma soni eza soni ba hypocrite exactement mawa mingi Koffi Olomide bakita ba jalousie ko vele kuni ya mwa en pour na ba lelo na Congo te bandakala wana musique ya Congo mais na bralima kota te kap pour la jalousie ya bato pourtant musique ya Congo le Koffi Olomide ayemba tukuza pour l'école te babenga yete yo moni soutien musicien na mambo yango nauti oloba soni mpo na yango eza makambo moko ekamisinga ezaletelinga so ezalaki musicien mosusu surtout bango babandi basenga mata on biso histoire moko na sesak bakamwa mama Mbiliabel azali na sesak aya atelemi ya jipe mopa omete jipe ya Koffi Olomide apeli maputa na ye na kashine mama Mbiliabel opa olikolo nga na komi na kiti siko na sasolo mai mama Mbiliabel ayetami na jipe ya Koffi Olomide ayena bato mosusu koyo tipe moko uta likolo ya kiti mama Mbiliabel apesa mama Mbiliabel mbote ayebisa bine oza na ndeko na yo abi nani Koffi Olomide kasi aza likolo ya yo samba abi bon na ite ngana na moko awa mais jipe gayo jipe na ye yeso na jeep so na filme yenye ezala bien loko moto amoni moto akufa ata asamba jipe aliputa ata itela bien moto na longwa na jeep via bimi ye mpenza atelemi kunako ata pesa Koffi Olomide mbote te yo moni soutien ya mise congolais na mambo neti ye na kotala kamera na bosembo azalaka tellement complexe ke nayeba te so nakoloba nini mpo na ye abanda kobunda bitumba na Elizabeth lelo aza te omoni ke Elizabeth aza te moya yoka na lisusu eza te soki abanda obombana na nsima Elizabeth omoni Koffi Olomide bayine na bachatese mosusu mpo nini mpo na mamasi surtout ye omoni Koffi Olomide ndenge atombola mamasi ndenge apesa ye valeur déjà ntango alekaka epapa pimboma kodénigre mamasi na motu lokola ye ke ye akobeta histoire ya musique te mpo ye babimisi ye niveau akoma lelo topesaka Koffi Olomide merci bien sûr Koffi ya motema malamu bien sûr mamasi aza témoignage ya motema malamu ya Koffi Olomide otango alobi ke no nayaka ndambu ye ekomisinga mobimba eza loyembo ya pamba te amasoko ezalaki moni ka ya Koffi Olomide so ezalaki bamusicien mosusu na tomoni soutien merci so ezaka ka moko ya wenge mofo muvongo bango to yango babima mais omona bamusicien yango mpenza tellement ke basila mpe na makambo na bango mpe nyonso esila na mpo eza Koffi te epo eza Koffi nde omoni alengisa bango so eki Koffi te omona soutien nye ozala alors Koffi Olomide abengaka bamusicien congolais bayemba nini bayemba affaire d'état moko taya quelle honte moko taya monsieur le président de la république atiaki abmisaki mbongo bosasa bosanga banzembo bakabaya oya Koffi baboya babanga baboya pela karima baboya emoni soutien ya musicien congolais ezala te mpo eza Koffi merci pour clôturer dossier wana c'est que Koffi aza libre azali déjà libre dans un point motu ba Koffi etina ba Koffi fil bokomela ba champagne bokomela ba mai ya Julia bokomela mai botunda bambisi mama divine zwa pongi nyonso ezeki mama les endroits lui zwa pongi mama mini mangoyo zala calme ke pe musala zala kama chanter luzolo zala bien mama Bena ya papa Antonio en Allemagne on zala bien mama Corinne zala pela calme vous appelez bien quoi maman Marie Paul maman Ziza aux États-Unis vous appelez calme même si bato ntaka comme on va bénir tout papa Félix zala calme papa Ange les sages moto ce que zali ça vraiment calme vient na yo aza calme merci beaucoup bato nyonso bo célébrer mon papa azali libre papa la dikala mela mai maman Sylvie Modi mela mai la diva
maliboso bela na téléphone pour mambo Voilà. vraiment il est diva. Merci beaucoup parce Moi, que je fais le c'est boulot. motema Hein. bakitisi motema Ouais. mopawa azalaki na quartier la te moko ya kala ezalaki na ba musicien wana na kilelo baza déjà batata Voilà papa. baza déjà bapapa mikolo parce que bazalaka kala eza génération ya bakoboy ya ba JR33 te Ouais ouais. eza génération mosusu alors na bagénération wana musicien nini mpenza oyo ya marka mopawa mokonzi Moko to bibale. moko kaka Mama si. oh Ouais. na bandela te ndeni Badira. nalobi boye mopao andor génération ya bakoboy ba JR33 bamokusambwa Voilà. bazali ebele bao wana bama ya se bazalaki na Mosaka. bakosaka to pe siombo bao wana baoyo ya kala baza deja batata eza bamosusu baokende deja même ba 60 nani amarka mopao Bon. Popo le pona za koko. Oya mokola kofi. ok Sikoyo quartier latin moto ya marka kofi le midi. Zara mama si. eza kaka mama si oki kosexplique Il pas mama. bien sûr Eza mama si. Moni mama si. donc mama si azalaki na époque ya bato na tangi Moni mama si aza la seule femme oyo asali plus de 10 ans dans l'orchestre montre. d'accord Aza la seule femme. Surtout en général aza le seul ou la seule makambo histoire ya musique ya orchestre ya moto. bon Le 19 ans. ndenge olobi boye eza mpo bakomaki deja nosamba Te mpona ngo te. esalaka akoti inane après vie ya tie misu Omoni mama si ndenge kotala ye bomaki mama oyo mwasi oyo aza motema mabe te. ok Mama si aza motema mabe te. Omonaki omoni mobalabala ya mwasi aza na pasi moke. ça c'est la vérité Mobalabala ya mwasi aza pasi moke. Mama kofi aza kofi wana atalaki ye te. atalaki baka mibale te ayaka ye moko te baka mibale te ve andaki pembe te andaki monene te atalika alobi awa atalaki eza kati na ye ayebaki deja omoni libanda limonelaka deja siko kati nde oviala nde mpe mamasi kati ya mamasi liboke kati ya mamasi nde esalaki mopaola na mamasi paninga mamasi lelo koma wa akoma wana mama nayebisa yo musicien moko te oyo aleka na quartier latin ayemba nzembo wa symposium aza te bango ese baza bayebi ke batia banzembo ya kitoko ebetaka pe ebeta pe mais nzembo ya calvaire nzembo kitoko baborompela bamene ya babia mpe asona banzembo kitoko mais musicien moko te na quartier latin ata nzembo kitoko lokwa symposium aza te ayemba lokwa symposium aza te et puis musicien moko te oyo ya quartier latin oyo aleka na quartier latin oyo basala baorchestre basala accompagnement moko te oyo bato balingaka lelo kwa mama sasa te moko lelo na lelo mama si azali oyo aza fruit oyo bato bapréféré kolia azali bakolisaki nzete bato nyonso balinga mpona koyoka mama si azali lelo aza lelo mpe malaminaka bato tu mama si omona wana mama si ndenge azanga lelo moko to alobaki nga na leki na koyemba na basi mobali lelo nakoaza te mwasi to mobali moko to alobaki na leki mama si na koyemba aza te goo azali aza ivoirien aloba mama si aza la plus belle voix du monde bien sûr obo yango comment obandala nde obo yango comment nazwaka mwa baparti ya banzembo ne na tie na tiktok omona baivoirien bakomi tata judith mais la femme ici elle chante mama yoka lili kaniki yoka plan favori yoka nzembo lokola ekia yoka salopette yoka nzembo lokola l'amour n'existe pas yoka cheval yoka désormais yoka swaki mwana ndwele yoka mwana ndwele yoka nzembo lokola mon bonheur yoka nzembo lokola université yoka égérie yoka nzembo lokola verticalement yoka kolemba te mama yoka baccessoire mbateleve sa technique donc nayebisi yoka mosisi oyo mama si ayembaka soki azoyemba bato bazolela
tellement na concert na Braza la mars tozali na yo na le 8 mars na Brazzaville on a verticalement balbazolela mon père ozoboka maman Emily nani ozoboka boye maman Emily afana na table d'honneur maman Emily olela maman sazo yemba Emily poto so Emily poto maman limbisa ko mon père ozoboka il tourne na concert maman Emily poto ça afana ki azo olela maman sazo yemba verticalement de la monaki Mama si à côté de la bâtiment mitema mère bio à Paris à Hermon Braza mon Paris mère bio ça yembe la ça yemba nzembo verticalement alors la bi mama si bomanga lelo mo mutako sortir tantine jika moko ta yebisa OK ba leka ba leki mama si mon côté basa on ça bango bien mais mon côté moto a marqué Kofi moto Kofi senga ki côté l'orchestre nga ezara mutu mo mama si bango tu baya bazaki balekezela bango tu baya ba ko luka musala ko luka ko mo pa wa yeba ndako na bango te mais mon ba yeli mama si yeli Kofi yeli mama si na jipe kiss mo pa yo ki pa senga asala sel muto mo pa senga ki kota quartier latin za mama si ba mi balete bango mo nyos ba miyela ba ko luka musala. OK, merci beaucoup. ezaka mutu moko ko faire senga ki kota orchestre na nga parce que kota orchestre na nga à toi s'il plaît mama si. Merci beaucoup poto kanganzela wana te aussi répondre comme il faut balandi bayoki bato moko balobi ete Fally Ipupa nalinga kotanga peza kombo nete na makambo etali Koffi Olomide mais lokolo ezali mwa sujet moko polémique balobi ete Fally Ipupa azali mieux que Koffi Olomide. Merci beaucoup. Koffi Olomide azana 26 albums à succès. OK. Yé azana même pas 10 albums. Azana 7. Koffi Olomide azana banzembo oyo esali 30 ans 28 ans et 20 ans et beta kati lelo. OK. Lokola côte riche gauche. OK. Banzembo ba senza nzembo ya Koffi. OK. Banzembo lokola ba aspirine. OK. Banzembo lokola ba airways et beta kati lelo. Sikoyo yo za Koffi amiendeni. Koffi Olomide jamais à beta concert à Katarido. Olobi mon côté Koffi beta concert Olobi mon côté nani akata Koffi Olomide a beta concert ba polémique na plateau na nga tu sais non pas na quelqu'un ma question yo sur internet ça Koffi Olomide ata mokolo moko te mais basele lelo soki na bisu bakili eza sute blana kenaki na bisu parce que na mosala apesi mota kenaki bisu aso barido adécorer salon na ye babi te barido esili ekendaki Paris en tout cas na ofisi tantine blana mosaka azalaki dessus barido tout na bisu esili barido tout eke Bordeaux Koffi Olomide atikala jamais mokolo moko te na Congo to libanda ya Koffi Olomide akata rido jamais muto bon ozala amie ya zate Koffi Olomide ndenge aza wana mama ya beta concert pour ba congolais te Koffi Olomide azwa 4 courants na numéro pour ba africain tout wow la salle ya 3000 concurrents Mike Chassa zaki wana Nelson Mandela papa une balaki wana papa yusu devant yusundu mon père azwa 4 courants na numéro pour les africains mon père a côté ba africain tout na Bercy quand ba congolais ba africain tout na Bercy Koffi Olomide bima artiste de la décennie africaine Koffi Olomide asala mambo pour ba congolais te lelo alakisi ba africain tout you arena ya oburu na boy atubeta you arena pour avant Koffi bon na boy ya comme wana te bon na boy comme wana africain bon na boy ke beta you arena pour pas alakisi biso you arena lelo important de 25 bato comme okende pe ko filmer pe bayebaka nango te comme wana you arena par la défense arena tout bien là mais nous va de Fally akoko kana na mopa ote attends la chef ya Koffi na comité to bato ba ole ba humilier ka mopa te bato wana ba flatteur d'accord ba escroc ba aventurier libi na lingala ba o ba linga ko se faire voir bato wana baza tout en tout ya mutu moko ya lokuta au moins sur lokuta na lokuta na moyibi na loki ba mutu moko OK mutu moko siko aza tellement lokuta so mutu na lokuta makasi aza pe ka entouré ya ba flatteur ba on se battre lokuta
Kofi Olomide afuta ye salaire pendant longtemps. Il y a mon salaire Kofi. Kofi Olomide à l'école orchestre à Moutouté. Avant Kofi Toyeba qui y était. On a Kofi en mienne. Jamais. D'abord, il y a un orchestre. Vous pas un orchestre. Il y a un groupe d'accompagnement. Vous devez le moment de soit l'indi. On a Kofi en mienne. Il y a des concerts. Si vous voulez, c'est mon Lili. Il y a des liboso, na Bouddha Zobina. Merci beaucoup. Tout sur la maman, tout sur la bière. Yo sur mon Kofi. Lycée la Yemba. Allez, Kofi Bombaye. Yo t'as pas liboso, pas de fleur, pas de mbongo. Moté madame wa Kofi. Alors, mutu wana ba bakaya za Kofi en mieux. Sans Kofi, na toyeba qui était. OK. Alors hier, aza mwana musala ya Kofi. Kofi est créateur na. Kofi mwana musala ya Kofi ti lelo mama. Mwana musala Kofi. Ti lelo. Maman muta ko sa oti. Kaboye. Auteur za la Kofi en mieux te la vie na yo me stress na yebi. Lelo nde mokile biki. J'ai 33 fallu en mieux. Non, il y a l'équipe. J'ai 33. À l'équipe fallait. Maintenant on s'en a été. Maman. Ndinga mabete Omoni 5 ans na yemba na za muto ba polémique te boyo. Omoni 5 ans au Congolais la peste pesi président Fati. Te pesa ngo j'ai 33. On a millionnaire. To ka onto ya oyo. Beaucoup de mission on ba oyo. 5 ans au Congolais nyoso a pesi président Fati. Te pesa ngo j'ai 33. 5 ans après on a millionnaire. Aibi ko yemba aza boga, aibi français bien. Et tu as français le 40 quelque était. À 20 ans moi, à 27 ans 28 ans, j'ai 33 ans. À garçon reposé, à calme, à boga, à jamais deux fois le ville. À jamais deux fois, j'ai 33 ans bon chanteur. Et puis qui m'a confié jamais la Landry. C'est ça là. To suki wana. Non ça y est, ba. Suki wana. Non ça y est ba. Réalisateur la qualité. Tema bela yebi ki eksoko komi wana ya olinga pe mission sala. Non ça y est ba qualité à j'ai 33. Suki wana to se 33 à français bien. Alors qui m'a confié jamais la poto sur mon tour parce que confié en mieux qui m'a confié la poto, ça confié en mieux mieux. Mon père qui la poto, me fait la bien visa passeport go passe maman na papa na maman ni. Mais confié en ta maman na poto, ça confié en mieux. J'ai 30 ans qui m'a jamais confié la poto. J'ai 30 ans à jamais deux fois dans ce moment bogard en français bien. Après là on net. Eh, moi ibité j'ai 33. Nous on n'aura jamais histoire na Congo qui la musique à Congo qui j'ai pas il montre à mon jamais. Tout ce qui on va regarder nous bag na Landry to suki wana please to suki 33 Landry to suki wana please aibi ko yemba mama yo kan tele yo kan tele la Landry Landry yo sko nzemelo la nini nzemelo mama si yo j'ai 33 fallu au mieux yo nzemelo la boutique. Pardon, mon Dieu, non, comme embouteillage. Monde entier a besoin de Kofi à beaucoup. Babi Kofi, non. On dit j'ai 30 ans ou wapi. Dans ce pays, ma famille a mis mon nénénéné. J'ai 33. Yo ka exemple pesa na faire à miete. Les amis, noté. Nosbi a Zoba. Naona le bible exemple ka pesi ka bongo faire à miete nosbi a miete. Non, en tout cas, j'ai 33 beaux garçons, jamais deux fois, avec Marie Kitoko, il y a tout le monde, jamais, à l'occasion de le faire, garçon reposé, garçon calme, avec Marie Kitoko. Tout peut s'agir à 33 ans. À toi, bon, Kitoko, beaucoup à boutique, beaucoup à taxi, beaucoup à coffre, il y a une noce, il y a une débloqué. Il y aura débloqué. Il y aura une boutique très bien. Il y a un maman, en tout cas, on sait que la confiance, tout la focus là, album la biso platine, album qui toko, beaucoup appelé album la biso platine qui toko, beaucoup on pose la temps au Congo. Maman on dit la confiance là, on va la poser comme ça, on dit la confiance. On s'appelle la douleur. On s'appelle la poser. Big la fait appelle nini. Bon, il parle de lequel lié le dictionnaire. C'est ça. Moi le pas mon condi, tellement le français bien tant na poto, à mon poto ya somme ya valeur, au moins Kofi Olomide. Il y a la biso ba déjà ba moment comme Mikolo ba comme ça la polémique il y a banana okala allez caper allez ça okala au moins Kofi Olomide ba guichet fermé a beta ti la beta encore
Surtout maman si avec la guichet fermé pour construire le milieu. Surtout maman si avec la guichet fermé. Tout le monde a maman si chante Kofi, ils ont la guichet fermé, ils ont plein. Ils ont billet tout aussi maman si. Maman si ce que maman si à ça niveau on a bon Kofi le milieu. Ça les quand on cala. Alors j'ai 33 fallu au milieu la PC moto c'est Ali, bon chanteur, beau gars, le français bien. Attends jamais vous avez deux fois dans son propre élégant. En tout cas, il y a qui m'a confié jamais la poto. J'ai 33. Moi 5 ans auto PC aux fatigues, on sait on va congolais tout ba confier la confiette. Donc ça on j'ai 14 millionnaire. Ali goyi ma la chance. On peut me continuer à fouiller les sous. Merci beaucoup Landry. On peut pas bimisa bateau hein. Merci Landry. Le j'ai tantôt mon cowboy. Pas ça. Moi dit mon maman Rifa. Vraiment. Moi maman Rifa. Ce moment star mon la une star. Non. Star ya Londres, yembi comme les mamas Rifa à Londres. Bah yembi pas star. Non. Il y a une star. En tout cas. Star moi à Londres comme les mamas Rifa, yembi na grand frère star. Non. Et ça la jamais. Et ça l'a jamais. Merci beaucoup. To comme na souka mais to souka sa bongo te. Ozo ba venema to zana na 2025. Et pourtant de fin. Yango to zana ngo. Ouais. Lilo bako le bapona yango. Bato za la calme, to la muka. Botika biyoka yoka. So ba moto on est contre ko faire na ko fit bota la vérité. C'est ça. Et que ça va vite pardon. En tout cas, on est ça la pasi batindela na ba ye ya bato bafinga ka kofi to mamasi botala bango parce que tant bambiti na bango za bokende kotala bango po pesa bango makasi. Exactement, botala bango te ki pa bango te. Au bien c'est important botala grand mamasi ta kofi le midi. Botala ba vie na machine le bila kofi le midi malamu. On va la jika. Bien sûr. Na légende. C'est ça. Na machine le ba machine le maman Sylvie. C'est ça. Maman Kialos. C'est ça. On peut sortir la patronne la PC c'est ça. On peut sortir la vie ba commentaire la vie ba like carrément partager ba mission ba confiette na ba confifier la diva inspecteur ba confiette botira la live c'est ça partager kuna bo s'abonner kuna botira bo like kaka botira ba j'aime ba commentaire bien na bateau le ba confier le midi non qui bateau ba finir abiso bon botala bango ba zo ba vie ba otalama c'est ça. Bah, pourquoi il y a maman si il y a confié l'idée bah je vais faire confier moi c'est désabonner kuna moi c'est désabonner on mettre la bango mot d'ordre tout mettre la bango te après devenir ça ma personne mette sur aux allées Landry to comme la souka émission hôtel caméra na 1 minute au pesi batumbo te toli le ba souka par rapport à émission na biso ndenge to banda ki pende comme na souka to solo kitoko lipai to lobi mabebo limbisa biso zali kaka na kati ya musique. Merci beaucoup là voilà ma bête batu bazala bien na nkolo to consommer ni album na biso kini ekoti marketing pour album en tout cas to zo to ça la live ya TikTok na na Facebook ezaki na YouTube to zo la promotion ya album na biso banzi ba tema kitoko banzi ba tema belé banzi ba belé ba misolo na ba sitoka banzi voilà. C'est ça. Alors après ça côté maman bo sende oh c'est l'histoire ici maman petit yango petit yango maman moko ezaka boy maman moko ezaka boy et to consommer album na biso Platinum deuxième volume yango to consommer yango wili musheni ko da mboka to consommer yango en tout cas ya Laurent Sokoko le libérateur la personne moto soko zali to consommer en tout cas album na biso banze mo kitoko to na bango te confiner encore confiner d'abord non profit. Merci beaucoup Marie Farlon na PC mbote. Merci beaucoup la famille, nous sommes arrivés à la fin. Landry a tout dit. Moi aussi je dis merci à Landry. Je vous dis aussi merci. Aimez, partagez, likez massivement, abonnez-vous. Abonnez-vous, ce n'est pas seulement abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater rien de JKTV News. Bientôt là, on sera en live avec Cowboy. On va vous présenter et nous avons commencé à faire le marketing de notre album qui est Platinum. Allez acheter ça, télécharger massivement. Merci Fabrice Mandeyer, caméra Montréal. On se retrouve à la prochaine. Bye bye. Mon boulot toujours.